Problème eza na Congo eza problème ya Joseph Kabila te. Problème eleka na Congo lelo eza problème ya Kisekedi. Kisekedi muto apesa Congo pe Kisekedi ye moko pe amemela Congo désordre. Soki tote lo ba makambo o ba lo ba ke Joseph Kabila aza ko compagnie ba M23. Mais binga na otuna boui quand même. Jean-Pierre Bemba azalaka rebelle. Asala rébellion contre banani. Jean-Pierre Bemba c'est un rebelle, ça la rébellion contre banane. Jean-Pierre Bemba qui est dans CPI dans cadre nini. Pour vous avez accusé Joseph Kabila. Oui, Joseph Kabila a coûté déjà pas ses armes parce que de pouvoir contre opposants. Frère, ce qui Joseph Kabila qui m'a béto Joseph Kabila a soutenir battu à ma bé vers bas conseil qui s'est dit. Mais il nous a passation de pouvoir. Mais tant qu'on a sali passation de pouvoir, article le pouvoir na budget mboka, article yo armée, article yo tout oyazaro géra PCO. Mais citation yo zu eloko. Tous ceux comprendre les citations au tenenge to comme le pour na président qui s'est na bien qui s'est mais yom to bien singa président qui s'est parce que aye ba rôle qui président. Chaque fois que président qui s'est dans le baquet, il a obéta Kigali. Chaque fois le baquet ndoka Congo eza gagami. Mais malheureusement tu veux le monde sous président qui s'est dit baquet ko kutana na Qatar, tu éviter ko kutana baquet ko kutana na Qatar. Ils ont un accord, il y a l'Assemblée nationale, ils ont un accord, il y a le Sénat, il y a le peuple congolais qui est au Koutana Kagame. Pour nous, on a élections en coulisses. Ceux qui pressent, il y a le Qatar, mais tout le monde a payé l'image. Bon, il y a une solution, il y a Félix qui est des années. J'ai pas besoin de politicien, j'ai pas besoin de mafia, j'ai politicien, j'ai pas besoin de politicien. Vous comprenez ça, vraiment, j'ai pas besoin de ça dans la commune. On a félicité Ada Bombo, le poisson à la polygarde. Azana Èvre sur le loquet qui cherche au monde la polygarde. Mais Jean-Pierre Bemba. Au coup, tu papa n'a pas que la union soit gérée à Bouma. Jean-Pierre Bemba dans l'histoire. Tu comme si Jean-Pierre Bemba politicien c'est Kabila. Mais tu as d'habitude, Babitumba au Simba. Tu as la poste à l'on a Gister, on a la Tamboka Kende. Tu as le bateau, Bakamba Biso. Biso, tu as la Maïle. Mais tu as servi Mboka. Tu as des compétents à la Tamboka. Pas ministre d'étranger. Pas ministre de Belge. Pas portugais. Pas souci à Bisoté. Le biso tona posa biso moko bato to yebi souffrance à Congo to travailler na mboka na biso avec la bonne politique to lingi politique à tribalisme te to lingi politique ya bimisa bato étranger te to lingi politique oyo kozala ensemble biso tout ok na Congo liboso. Merci beaucoup. Merci beaucoup de la ligne sur tout ça officiel. Tu connais ce bon après quelques jours d'absence. Des boybi tout est tout fait la banque à biso na kombo ya Fatoubo à vida ou azaki cher pour la biso ya moto toiretaki ba tournage to zomi sikoyo biso mikolo to vanika na politique ndenge za la bongo to zana maestro Viki to na maestro Fik fils na mbil susu ndeko Yannick oyo to yambaki mikolo de kai kuna ndeko Yannick boni kimeza mo pandisa kimeza na sepeli susu ndenzambe a monisi biso lisusu otolobaki wana mususu eza su ya oloba merci nde na moni merci na moni na ba cameraman na biso en tout cas eza vraiment kitoko to mona lisusu sikoyo mboka makama mboka to mona ka M23 na FC bakanga Bukavu bakanga Goma évolution makama eza ndenge jusque là pour moni pe président Tshisekedi kindaki okutana kuna na Qatar bakutani na président Kagame. Bon naloba ngo tout le fois mopandisa ngo to sala ne mission lekaki o to loba wana yango kato loba lelo. Donc, mon message à Félix Tshisekedi, eza leloté. Kokuta na Kagame eza solution té. Kokuta na Kagame eza te ke Congo et ozo solution té. Kokuta na Kagame eza kaka ke au signer ba accord ou eza importance ya bango ya parti politique na bango non ke ya ba congolais. Pour ya loba ko kokuta suna Kagame té. Bon, to yebité. C'est là ba taliba batuna bango ba ba ke biso jamais to ko solo la muto ya muto azolia bana na yo. Yo zo tani ebo ekuta na ebo fana na ebo sulu en tout cas to éviter mo pandisa soki okuta na bango pe tuna bango soki émission sili alors sikoyo évolution za ndeni armée azo ko zo ba territoire to M23 za kana ba position na FC mo pandisa ngo FARDC et résistant les soute na biso déjà FARDC et résistant les soute oko cité ngata général moko to commandant des bataillons moko oya mema FARDC na armée ou na rébellion na ebité soko yebi ata moko un général qui est que général oyo yem to azo mema bataillon yem to ki sa FARDC na ebité soko tanga kombo général donc armée eza désordre na ebisa ki déjà so na magambo no zo reprocher président Félix Tshisekedi na nini ko eza lokola papa na kati ndako garant ya nation
Déjà tolobaki yango na ndako soki mwana liboso akufi ya mibala akufi ya misato akufi esengi makambo papa efatele ayeba tina nini bana na nga baokufa. Alors ntango yo comprendre bato oyo to moto azolia bana na yo eza kaka choix moko. Chaque fois président Tshisekedi alobaka ye aobeta Kigali, chaque fois alobaka ndoko ya Congo eza Kagame, mais malheureusement toyo mona yesu président Tshisekedi baki kokutana na Qatar. Toyebi te kokutana baki kokutana na Qatar eza na accord ya Assemblée nationale to eza na accord ya Sénat to ayebisaki peuple congolais ke yaki kokutana na Kagame po namoni yango eleki en coulisse soki presse ya ba Qatar te mais totikali omona pe image wana te. Bon nangi nayeba solution ya Félix Tshisekedi eza nini opanisa président Félix Tshisekedi faut le voir bien sikoyo ndeko Yannick batanga pe kombo ya ex-président Joseph Kabila batanga basi kombo ezaki cité parmi bato oyo selon Jean-Pierre Bemba na yemo président Fachi atanga que non makambo noso mais noir ezali président Jikaka le bani bon ex-président mon pandisango problème eza na Congo eza problème ya Joseph Kabila te. Problème eleka na Congo lelo eza problème ya Kisekedi moto apesa Congo pe Kisekedi ye moko pe aomemela Congo désordre. Soki totoloba makambo oyo balobaka Joseph Kabila aza kokompane ba M23 mais binga na otuna boye quand même Jean-Pierre Bemba azalaka rebelle asala rébellion contre banani. Jean-Pierre Bemba c'est un rebelle asala rébellion contre banani. Jean-Pierre Bemba kenda CPI na cadre nini po boza ko accuser Joseph Kabila. Oui, Joseph Kabila akuta déjà pas ses arts na Congo. Joseph Kabila a du pouvoir basali passation de pouvoir au nom na mokili ngana yo journaliste non tout mona ya ngote depuis ba pays nyonso et salama na mokili monde passation de pouvoir contre opposants. Frère, ce qui Joseph Kabila qui m'a béto Joseph Kabila a soutenir ba tu ma bé vers ba conseil qui Tshisekedi. Mais il nous a passation de pouvoir mais tant on a sali passation de pouvoir article le pouvoir na budget ya mboka article yo armée article yo tout oyazaro gérer PCO. Mais citation yo zu eloko tozo comprendre citation ote ndenge to ko me lelo pona président Tshisekedi nga benga président Tshisekedi mais yom to benga singa président Tshisekedi parce que ayeba rôle qui présenter oui ba rôle qui présenter la Tshisekedi mais ezo mona na mopandisango est-ce que papa ceux qui sont responsables bana msuba ba yo benga papa faut être responsable papa faut être autorité mais ndeko na biso Tshisekedi dans l'autorité te makambo ya lobaka ya ngota salelaka alaka biso makambo belé ezaka Joseph Kabila mtazo ko empêcher te pour Congo soit courant bien pour Congo maya bien ezo manaka ta ville to Congo banzele tongama ezaka Joseph Kabila te to ezaka Rwanda te ye moko face ba disposition na ye o ya lukaki contre vers ba Kagame o ya lukaki contre côté biso ba EAC o ya lukaki contre pour que nous signifions ba Kagame que atekaka or na biso nyonso les Joseph Kabila te oh mais au moins ba image wana te biso ba image wana ata na police ngana o libanda na la so ba image wana Joseph nani Tshisekedi akenda ko ndima corps na Kagame tout ça ba image que Rwanda ne abanda ko emporter or na biso abanda ko tekango exactement biso to lobi yango ezali ba image ezali so ba o ba Corneille nanga zo sala wana ye AFC M23 finalité nango zanini po abi Rwanda déjà derrière yango est-ce ba laki Kagame nini une fois tam sous le na mangona aventure on ba sala esimbi bon bananga rébellion ba sala yango mamto loba il faut président Tshisekedi a sa vérité a sa vérité po nanga a sa rébellion constitutionnelle même Félix Tshisekedi a bien ba sala nanga ba accord ba pesa qui pouvoir sans majorité ba pesa qui pouvoir sans ata asa la propagande o to dit que président Tshisekedi a reçu ba pesa pouvoir pour ba que yaza mwana mboka aza père et les mères ba botama na mboka yaza mwana mboka ba pesa qui pouvoir alors il faut démontrer biso pouvoir o yazo ki ta ke mwana mboka bénéfice na biso peuple congolais ezani de toujours perdre kaka depuis yazo pouvoir ba province et comment gérer pas ba tout sous il y a comme président Kinshasa, président Bakongo, président d'Europe, mais tu comprends la raté. Goma, Nord Kivu, ils ont la Congo, tout ils ont la Congo. Ba nanga, ba ventir ba osala, faut répondre ba ventir ba osala wana suko. Yuro lo bana ba onini. Nanga osala rébellion oyo président Tshisekedi ayebi, nanga zoya pour à libérer peuple congolais. Nanga u Kinshasa. Nanga kota Kinshasa et le président va empêcher nanga kota Kinshasa ezate, nanga faire des saisons résister té.
nanga zo ba province misusu sabeta minduki mopandisa ngo biso toza bato to botami na kata Kinshasa toyebi toza ba congolais toza na posa mboka ezwa ali mboka ifezwa bénéfice toyebi ka sauf président qui seke da mboka ekota pe mais journaliste depuis président qui seke da pouvoir boyebisa biso eloko nini abakisi na vie ya ba congolais au Kabila tika mabe na yebi te soki ezali po bango ba blokaka bango kaka FCC cache bloka bango TikTok e bloka bango na IDPS ya mo bloquer bango bon au juste tant njoko azobunda parce que ba passe za matiti donc rébellion ya nanga eza rébellion moko boye eza il y a battu o ba soutenir parce que c'est le terrain qui se dit azo sala rien nanga zo encourager bananga nde ba bomba congolais bazo kufa mais nanga za congolais nanga bazo kufa non batu ba kufa kasi ya to le ba faire de ces résister parce que ni nombre batu ba kufa to faut to yoka ngo na minoko ya communication ya FARDC qui est autant nanga zo boma autant FARDC azo boma mais ti sikoyo to ba nombre batu nanga boma raté nombre FARDC o batu ba boma to so ba ti yango to ba base ya makambo na nyonso biso to tuna ngo Félix Tshisekedi pour yenda za garant de la nation malobi président Félix Tshisekedi alobi si muta université kara no ba comité donc balobi si eka ti chakwa alobi ti muta kara alobi mais mopandi sango yango na yebisa batu ke Tshisekedi même so alali so amoni lili na mire na kasara Joseph Kabila okimisa ye mabele ya bakoko na ye otrouvaille avanda yango Joseph Kabila comment on monte en exil oui aza les pères et des mères aza des pères et des mères ben oui bango baza na pouvoir baza na armée baza na justice bakende kolukela biso place famille ya Kabila bazalaka o bango bayebi baya kolakisa biso po bango basimi nyonso baya sa biso famille ya Kabila o bango bazalaka nango po nga na yebi o les pères lakisa biso ye wana Joseph Kabila aleka pe chef état major na Congo servira Congo aleka pe président na Congo servi Congo so total ne bilan na bango ezanini bilan qui c'est que les Joseph Kabila ti bilan qui c'est que les sur le terrain nini o Kabila bebisa ki ya bongisi nini o Kabila tika passi ya komisa normal donc négativité na bilan mais ko kisaka ka Joseph Kabila akali motema rati alobini mais Joseph Kabila c'est un Congolais Joseph Kabila moni eleki trop c'est trop état que Congolais asa makila ba Congolais et le ko empêcher Joseph Kabila pour la Congolais ezati atali mboka ni eke na souffrance mboka eke ni mabe mboka eke na balkanisation asalini il faut asala sortie médiatique pour amégamment pour expliquer peuple mon qui est pour baza ko akisaka yi jamais ko kanga maboko asa mutu mais réponse au Joseph Kabila pesi président Tshisekedi ce président Tshisekedi oza mayeli et ça la réponse mo o eleki tous les conseillers na baza ndinga ya tamutu mo za tikalo yebise mambo Joseph Kabila pesi réponse Joseph Kabila pesi président Tshisekedi so ka ko lala atika on ba conseiller ba bisaki azwa malobo Joseph Kabila yebisi asala on ba analyse parce que ko aider selon nous reprocher na bande kwa IDPS bon bande kwa IDPS ba perdre déjà parce que ba perdre ndeni IDPS obiso to yebaki IDPS obiso to yoka obiso to mona lelo ba na pouvoir mais et comme ça IDPS ba on ba na pouvoir ba on ba koma opposant ba on ba koma majorité IDPS ba na respecter devant ba dirigeant ya mboka ko insulter ko finga batu étranger ko finga batu oya aza congolais te mais mo pandisa ngona yebisa yo na kata ceinture ya président Tshisekedi ngana ko za nombre ya ba rwandais ce nombre ya ba tout o ba sa na kata ya président Tshisekedi bazali et belé bazali wana ba conseiller na bazali ba belge baza ba italien baza ba burundais baza na kati Bemba c'est un portugais aza simanani Bemba c'est un portugais est-ce que tengana maman ba Bemba place maman ba Bemba vanda biso to ba kinois to yebi histoire biso to boma ba rebelle to ba rebelle ba ko tana les pères to biso to tumbara bango ba mususu bazala kati ba yebi litio te so yo prochaine na ya vice premier ministre ya transport oza mwana mboka Jean-Pierre Bemba pour yo prochaine na o so sané au sensibiliser jeunesse ba sa rouler na armée pandi sango Jean-Pierre Bemba za politicien te Jean-Pierre Bemba za mafia te aza politicien te Jean-Pierre Bemba so ya politicien oko pesa nga vraiment ya Jean-Pierre Bemba yo yeba sala na Congo ngana ko féliciter vela ngai ada bombo le pas sala poligarde azana Èvre so le loke qui chasse au monde poligarde mais Jean-Pierre Bemba okutu papa na ya tikela nyo so gérer aboma yango Jean-Pierre Bemba na histoire te muta comme si Jean-Pierre Bemba politicien c'est Kabila Jean-Pierre Bemba c'est na 4 plus azara président étiquette abana tambola na ba cortège o etala ba signature ya zala kuna te
secondaire ça là que non ba jeune ba la mukaba ça releva qui n'a pas bougé na mboka ça ma beto moi et bon ba menacer jeune wana ya universitaire wana pourquoi ya peine ba menacer pourquoi état que mboka o qui c'est que dans kamba on état de droit yo que ça la question réponse na ba jeune au bazar université alors ba question réponse mboka o ça la démocratie mboka o ça la liberté d'expression tout a na droit ko loba mais jeune wana a pesi Jean Pierre Bemba ba question o Jean Pierre Bemba fallait répondre biso Jean Pierre Bemba répondre biso na question wana bino bozo tinda biso to kende ko bunda bola sa biso bana na bino o bazana armée to ko peso preuve Kabila bobenga ka Rwanda Kabila a servi armée congolais na rébellion Mobutu acha mwana na ye na armée a bunda je pense que tout le monde a quel que soit mwana Jean Pierre Bemba quel que soit famille mora qui c'est que tout le monde a qui est dans la armée moi on a fait une réponse à bien mais le autre qui était que mboka ko la démocratie kozanga créabilité ya mboka kozanga ko respecter mutu bazui jeune wana baki ba menacer est-ce que pays où la démocratie et kotambo na modèle wana babi président Fachi za ma bo pembe ya bo maraté za autambo na makila te président Fachi la rébellion te mo pandi sango président Fachi aza maboko pembe te ngana ko peso ba preuve ba chéribe okembi ba kufati le baba ba mener ba enquête si le banquet est mené ba juge yani ba kufa na ba procès 100 jours yo yebi ba kufi na prison makala nombre de personnes to yebate ta ke mboka oyo est dirigé par personne président ba kufa na prison centrale si le to yeba ba nombre té au pandison est-ce que mboka ba mema kango bongo na yebiti so yo ko conseiller président Tshisekedi ça la mandat na yatika ba tout ça ya des constitution 5 il faut pas toucher ma constitution ba article absolument bien la constitution les intérêts à peuple mo pandi sango ko changer constitution mboka ta ko toucher constitution mboka ezana na temps oté temps oto zana ngo eza temps yemoko Tshisekedi le bato na guerre yemoko Tshisekedi le bato zana ba diversaire to bunda na bango ta ya constitution ezana noté pour constitution et ko empêcher te makambo zo sala malelo na mboka lelo Congo est divisé lelo so président Tshisekedi to mona kaka président Congo a fait sa meeting na Goma a fait sa meeting na Kivu oto ndima ke Congo Goma to Bukavu na maboko na bango lelo mboka komi divisé par deux bango bazotale la communauté internationale ba sanction bundaka te sanction et bundaka te sanction eza verbal eza makomi na munoko mais sur le plan terrain fa de ça résister te rébellion ba rebelle ba komi ko kota na ba mboka mususu saba beta ta minduki mais depuis parce que ba vanda na moi ba stopaka wana bazo progresser ba stopper parce que bazaki na ba négociation alors ba négociation o bango ba sali ba mona ngo ke eza l'importance te so ma loi de simbité ko fallait ba kutana ba tine ba mais mo pandi sango tant on a que toza muto aza tête ya mboka aza désordre les bandits na famille ti na parti. Est-ce que Moutou a pas même pour organiser parti à papa naïe? Faut penser à IDP c'est Koufa. IDP c'est comme sur 5 sur 6. Moutou est incapable de ressentir sa parti politique qui a papa naïe. Est-ce que on est capable de ressentir sa mboka? Et le réseau de mboka il a problème leadership. Qui sait que les gens est compétent, à ce qu'on ressentir ça va congolais té. À ça esprit divise, esprit à tribalisme. Alors tu veux me dire que de gouverner moi message particulier puis te bloquer na biso. Bon, message ezaka que to pesi bandeko na biso ba wana este. Bino mo bomo na ozo leka na asi bino mo bozo compagnie nanga po boyebi nanga bitumba obunda. Bino pe boza ba Rwandais te boza ba Congolais. Donc tozaka toujours na bino. Na pesi ya papi paka yo landa nga toujours. Pesa nga ba félicitations eloko na salaki. Na zongela ngo juste mais esilité. Toza bato to ba Congolais to bunda po na mboka. Toza ni intérêt mu toza porter parole à mu toza te mais tozo le bande intérêt ya mboka. Yo na madi no c'est comme si ça me tapé perdre. Et là comme manga na me tapé perdre des athées. Ngai non. Naza patriote, naza congolais. Na loba o nga na omuna. Le kuta ezate que il faut na tia le kuta liboso, il faut na étouffer vérité. Et naza me tapé perdre. Naza patriote, naza congolais comme bateau tout va soutenir le Congo. Donc le bamambo eza o eza na nzela o to omuna. Ndenge mboka ezokinde. Président Joseph Kabila tika mboka na biso na 26 provinces. Article nango Tshisekedi. Article Tshisekedi ba Airways, 3 avions. Article Tshisekedi sport, 3e place en Afrique. Article Tshisekedi économie nyonso, mais lelo. Président Tshisekedi atala lelo moko te o Kabila tikeli ya tikali ko batela. Nyonso c'est muki. Alors,
toloba te. Merci beaucoup mon Bambote. Bon Bambote nakopesa na bato balinganga na bato balandanga na yebi ke misu ba finga mais to bunda bitumba ngo osimba to na posa to longola na Gister wana na kata mboka kende to luka bato ba okamba biso to ba mayele mais to servi mboka te po to ya ba compétent na kata mboka ba ministre d'étranger ba ministre ba baza ba belge ba portugais ba yeba souci na biso te le biso to na posa biso moko bato to yebi souffrance à Congo to travailler na mboka na biso avec na bonne politique. Tolingi politique à tribalisme, tolingi politique à bimisa bato étranger, tolingi politique ensemble. Biso tout qui na Congo liboso. Merci. Merci beaucoup. Ndeko Yannick Alobi à propos des accords engagés, na aucune question. Merci à maître Vicky pour tout, merci na maître fils. Donc to kutemba simana ba vidéo mususu ka on a officiel bo s'abonner massivement check.